Congolais solo. Ngana yo na lipsa kyo deja. Nani angwana uzoloba ye kaka wana. Ngeleka. Ngeleka nani? Bengeka to ebia te abeta musique folklorique to ebia za ane a Bruxelles. Bon, ngeleka su moko boya bimaka bo. Ye nani? Kama boye to zongisa yo esiko utana libum munene. Wapi na wenge mususu wana. Ah, kutu wenge ya moko meso merti. Wana ya jibe mpia. Ata ko ba diabolo wana nyama de. Wana da nyama munene. Yende obenge ngeleka. Bon, ndikamula nga na yebitse. Hein? Ndo ba yemu tabokela welo na mngongo. Nani wana? Wewe bokela. Nga yebieta. Mais mngongo ebe baki siko nani angwa bokela oyibi kasi mutongo. Siko tanto saka na wenge. Tenor yo yebi ba tenoristo ya wenge bazala combien? Tenoriste ala ina. Oyibi ke jiba salaki wana. Kasi dinga na sala ni. Ko salaka. Bo yo siko soko ina musala mo boye. Oye okuta mutu mo bosala ne. Fali par exemple, les lots talent naé. Il y a un des salés à la bon, ils ont comme génération. Est-ce que génération me ça que fallait à la nengazawana? C'est pas une génération. Exact talent naé, mutu ça na travail, talent, travail et toi la mutu et ça là au comme un grand artiste. Ils sont fiers na ba tol bata ba petit au baza na talent et puis baza ba bosseur au baza. Oui, ça la fierté. Tous ces jeunes, je les aime. So Tuni Bango en privé, bah ils sont que papa Chéra Yamba Bisotou. A contribué. Voilà. Non, contribution t'es na Yamba Bango. Mais contribution, après les miens. Neti, le pays hospitalier. Et Yamba Moutunios. Artiste Nyons. Congolais